mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission nangai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Bote ba maman, bote ba papa. Eye, merci mingi na ndenge bolandanga, bolanda bémission na ngai. Nazana bémission mbali na salaka mususu ya Zambe, mususu ya ba conseil. Ya ba conseil ezali tolinga na biso ya Nzambe ezali Jésus Christ et amour. Lelo na ye lisusu kosola na bino bolanda ngai. Merci na pesa bino, merci mingi na ndenge bolandanga, ba mama musu ba benganga, ba papa musu ba benganga, et pesa nga esengo mingi. Lelo na ye na sujet moko oyo ezoleka mikolo, ezoleka na internet, ezopesa mawa. Ba mama, ba papa. Boyebi ke nzoto na biso bato. Eza na valeur ya munene na biso Nzambe. Nzoto Nzambe apesa biso ya mibali na ya basi eza na valeur. Makambo oyo ekomi koleka mikolo oyo ezolekela bato, ezolekela biso. Basi bakomi sikoyo akamati foto ya nzoto na ye ya bomwasi. Akamata ngo ya malembe boyete me afungoli makolo lokola mwasi azobota. Azwi foto atindeli mobali. Bandeko nanga apanzi makolo ndenge mwasi abotaka, akamati atindeli mutu foto wana. Bakomi kosala ngo mikolo so boyebi te bandeko. Eza normal te likambo ezoleka na kati ya milio na biso. Bana na biso bakomi koluka mbongo na ndenge mususu ya ndenge mabe ya kokamata nzoto kokende kotinda. Ovanda kaka bomoni papa avandi kaka pa atala na telefone batindeli nzoto ya mwasi. Ekomi koloka wana ya koloka te. Okamata nzoto na yo ya mwasi, opanza makolo, otindela ngo mobali pe ya yote, mobali ya bato. Po oyebi kaza mokonzi, po oyebi kaza na mbongo, olobine mena omoni yango, qu'est-ce que tu dis? Olobini. Ah mama, olikamo munene. Tokei wapi? Okamata nzoto no, po ozwi téléphone na makabo le kwa Facebook ekomi mikolo yo. Donc les amis de nos amis sont nos amis. Okamati ozwi soki numéro ya téléphone na papa ngo wapi? Po oyoki kaka te aza mokonzi, oyoki kaka aza na mbongo ebele. Allez, okamati numéro na ye, okamati nzoto na ye otindeli olobi, otuni yesu ko olobi nini? Ah! Wana kinduma modèle nini wana? Wana kinduma ya siko ebimi siko. Bandeko nanga ba mama. Ba mama. Batela nzoto kamata nzoto na yo panzi makolo ti kamati foto mutakala oyo kapenza mutana kute nzoto no bimba otindeli mobali. Mais mukolo bato batala ba ordinateur na bango na basala ba film na bango basala mukoba kamata ba photo na bino nyuso botinda ba mitaka wana babandi ko tiango na télévision bandi ko leka moko na moko boko samba. Ba mama. Ba lelo na ko ba mama na ba papa pe baza ko sala ngo. Ba papa minene mibao bakomi mikolo kozwa foto na ye akamati atui foto tak atindeli mwasi. E wuti wapi likambo wana? E komi likambo ekomi na kati internet mikolo nyonso. Ya nini likambo wana to yebaki yango te bo internet yango ezala te ke bokoma bazoba bokoma tina niveau bo respecter su banzoto na bino te. Likambo nini bolingo yango eza ndenge wana? Bolingo yango ekomi na kamati nzoto na kamati na tindeli mobali. Na kamati nzoto na nga mobali na tindeli mwasi. Ah! Poni bozo respecter nzoto Nzambe apesi bino te ko? Poni bozo pesa ngo valeur te. So bo pesa ngo valeur te na opesa ngo valeur. Eza temple ya Saint-Esprit o bozo sakana ngo. E ko komi pesa makaboy te? Ah! Non. C'est trop. Et le Kelinga?
comment yo mwasi comment yo mobali ata bolingo ngo leki ondengini ba chambre ezate boko sala bo pesa na ba rendez-vous beaucoup tala tu bo tala ngo malamu mala botinda ngo na kati ba internet botinda ngo na kati ba appareil photo ba mama ba papa tozo kende wapi tokei wapi bo pesa nzoto na bino respect ba mama ba papa bo pesa nzoto na bino respect papa komba lokumu mama komba lokumu nzoto na biso ezali nzoto a valeur toko kamata to tinda kango boete na ba portable ata bolingo ngo tutinda ata bolingo ngo li kotinda na portable ba mindele mutu asala mokolo eli bokomona ba nzoto na bino so ba ko tiango libanda ba ko tiango na ba television so ba lingi ba sala bino mabe ba ko zwa ba photo na bino bozo sala kawana bozo tinda bozo ko panza nzoto na bino kati ya internet ezali miso ezali oh bandeko na ngai tozo kende wapi ba mama ngana lo ba mikosu tu mama nzoto na yo eza nzoto ya valeur mama nzoto na yo ebimisaka baroi nzoto na yo ebimisa ba président nzoto eza na valeur ata lelo nzoto ya susu na valeur te mpo bamusicien baza koyemba balebi ya lakisa totala napesi faute na bamusicien te me nazoloba kaka ekoma te o mama ni alobi bamusicien bino bolinga bapolémique nalingi makambo ya polémique te oyo nazoloba oyo eza makambo oyo ngai moko namoni bayebisi ngai namoni balexinga mama nitala mabe na beti sete mabe nzoto ezebomba nzoto efo ebombama nzoto ya mama efo ebombama nzoto ya papa efo ebombama botika makambo kotindaka bafoto banzoto na bino na kati ya baportable botika makambo wana baportable mundele mutu asali yango bao tozomona onyoso bindele mutu basali yango so balingi bapiéger so balingi basambwisa bakosambwisa yo papa bakosambwisa yo mama bomba nzoto na yo mobali po alinga waza na besoin te okamata nzoto na otande otindele po oloba ne boni elekelinga navanda kaka bona moni foto ebimi pa na telefone nanga mama moko atindenga foto nzoto ne bomba panzi alobi nanga olobi nini esalinga somo papa na olobi esalinga somo lemso aza na maladi na ye lemso aza na kindoki ne atindelanga nzoto ne ndenge wana eza lokwa malédiction alobi esalinga mpasi teya babana na biso teya bana basi wana ba 20 ans 25 ans 30 ans modele wana eyo ebimisika wana ya koluka mibali ya ndenge. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kima ozo dongeni ozo kendo wapi pesa nambo il fallait le côté il faut te faire aussi mis le colo membre supérieur on le colo oni oh, cadeau na melaki. C'est la TV. C'est là. Au mono lo molinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ni. C'est la TV rotela ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya Bilal. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, on na sepeli. Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios,
na sepela TV quand esili Évitez. donc mbongo bana kutu ke nomela na yo lisa Ah, nakamela. ke nomela Kota pa. yaka to kota Kota pa. mobali na nga yaka Ah ouais. Tu vois. conseil na pesi yango wana conseil na ye lelo kopesa bamama na bapapa yango wana botika kolakisa banzoto na bino na internet na kotindaka banzoto na bino na pareil photo botika makambo wana toyebi te mondele ndenge na bazosala babiloko na bango un jour bakokamata yango ekoma sujet ya kosala chantage on sait jamais mokili oyo ndenge ezokoavance akoavance on connaît pas toyebi mitema bato toyebi ndenge nini bato bazosala biloko na bango toyebi ndenge nini bazosala yango te so balingi basala babe bakozwa kaka foto na yo wana basali yango soki ndenge nini bazosala kuna osambwe mpo osambwa te kokota na baje wana te papa kokota na baje wana te mama ya kokamata kotindaka bafoto ya nzoto no ya mobali otinde pa ya mwasi ya ye ya mwasi atinde pa mobali botika makambo wana eza malamu te botika yango botika bamama na batata botika makambo wana ya kokamataka bafoto ya nzoto kotindaka bozala na pudeur bozala na pudeur biso tokoli na pudeur eza makambo ya mœurs na biso c'est pas dans nos mœurs ya kokamataka nzoto na biso kokende koexpose yango expose nzoto boye non botika makambo wana botika yango eza malamu te botika bobomba nzoto bolingolingi oloba tete nalingi oyo nakamati nzoto na ngai natindeli yango na portable natindeli yango na Facebook natindeli yango na imo non eza malamu te makambo tozomona lelo oyo eza malamu te bapapa bamama botika makambo wana eza désordre eza malamu te eza elengi te eza kitoko te naye kobeta sete likambo wana nzoto ya papa eza na valeur ebombamaka nzoto ya mama eza na valeur ebombamaka ekoki kokende ti ekendeke na baportable te ekendeke na baimo te ekendeke na baskype te biso wana biso te wana bamindele biso te biso baposo mwindo toza na pudeur toza na respect ya nzoto na biso donc botika makambo wana na ye lelo kobeta sete likambo wana ezoleka trop tozomona yango ezolobama mpe na bainternet tozolanda tozoma batata minene bazokamata azwi foto ya nzoto na atindi na internet atindeli mwasi mama monene azwi foto non botika wana eza ya biso te botika eza malamu te po soki moto alobi te bozomona kaka eza normal soki moto alobi te abeti sete te bomonaka eza normal omona bana na biso babanda kolanda yango toza na bana mike bazokolakola bakomona likambo yango bamona ko eza normal lokola mama na ngai namoni ndeko na ngai asali c'est normal abanda kosala non c'est pas normal d'envoyer son corps de prendre la photo de son corps de son sexe et envoyer sur internet c'est pas normal les enfants ce n'est pas normal faut pas faire ça c'est pas bien faut pas regarder les gens qui font ça faut pas copier du n'importe quoi. Donc yango wana nayaki lelo mpo na likambo wana napesa conseil wana topesa conseil na likambo wana tozomona yango tozomona na internet batata minene bapapa respectable respecté et respectable baza kozwa bafoto ya mitaka bazotika na mitaka na internet baza kolakisa mitaka na bango na bana mike na bana basi bazokamata mitaka na bango bazotinda na batata ya minene eza mabe botika vraiment botika eza malamu te mpo nzoto ya biso eza temple ya nzambe il faut qu'on respecte nzoto donc vraiment eza malamu te naye kobeta sete nango boyoki ngai mpo na likambo wana esali nga mpasi mingi eza malamu te donc bozwa yango oyo na ndenge mabe te eza ka conseil ya tolinga na biso mpo toza bandeko toza biso so bana mama moko tata moko donc totika makambo babuzuba mingi bandi koleka na 4 millions na biso eza mawa mingi soki totiki banti valeur tozokende wa bana na biso babanda kolanda ko bamona eza normal mpo bamona mikolo bazosala il faut biso tomeka nanu toyebi ke tokoki kochanger bato boye te tokoki kochanger bokili boye te mais il faut toloba tokoki kotika banti valeur edomine te toza na bavaleur na biso toza bato toza banyama te toza na bavaleur na biso tokola na respect
Donc yango wana na ye po nango nzamba pambola bino bozwa ngo mabete mais na beti sete nango eza malamu te nzamba pambola bino botika malamu okuta na mbala sima na RD Congo info.fr. Bye bye bisous, c'est maman Annie, je vous aime beaucoup. Là mutu soka lingi mutu te apesa mutu conseil te na lingi bino mingi yango na yaka na ba sujet on nyonso po bo comprendre bo ibake la muso boni ndenge na lobaka mutu muso azo sala likambo au kansa likambo azo sala eza malamu mais soka yoki le muso mutu alobi ah peut-être ngana sala bo fona tika likambo eza malamu te na sans soi zamba pambola bo tika malamu to kuna na basima. Bye 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 bisous à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Amen.